yango tolingi komona présence na été lokola lingi ko voyager mingi alongwa asalaka ata bakopi ya Dubai wapi abanda ko voyager na lingi mais na tapis rouge ya Congo tolingi ko sentir été po aza inconscient. Congo tosangi 30 millions mais ka Congo wana Chilombo abimisa 26 millions pour la jipo ya palissade asombi yango apesi ba député la sénateur. Fati a la première personne ou le premier président à la mandat au Congo. Là je vous assure. Sala o nyoto dunda charger basaki na basaki mais 2023 on tient yo même candidature. Et puis soki za la kanga na rolo bakeno lelo on a zui ekoki et puis peuple alingi le société na tika nanga et puis tant essayer aux alliés tika na s'il vous plaît tika bazo tuer Congo muto so bomba Congo tomoni epe to yebi esa oyo mais quand parmi bato ba to cité moderne na Congo pour voir la place endémique tala sorcellerie tala degré kindoki na mboko yo Congo. République démocratique du Congo, tout ça plus de 100 millions. Rwanda, ils ont plus de 4 millions. Au moins, commune ya Kimbati et qui Rwanda na batu. République démocratique du Congo, tous zanga 30 millions. Pour batonge la société moderne na Goma. Place oyo volcan ibuka kibandako. Congo, tous 30 millions. Mais quand Congo à la Chilombo abimisa 26 millions pour la jipo ya palissade asombi yango apesi ba député la sénateur na mboko Congo yotalaka Congo usine ya transformation ya ba minéraux 5 millions Congo to sangi mbongo wana Rwanda sala usine wana ba mene na biso ekendaka la Rwanda po ba transformer yango ekende na poto koteka bango bazui bapesi biso pourcentage et puis baza ko encourager que eza mabete soki Kagame Rwanda Uganda Burundi papa na RDC rebelle basate ba rebelle c'est des Ougandais Burundais et des Ougandais et des Rwandais oyo baso boma ba Congolais to egorjaka te ba sexy to kataka yango te mais wana na este so salama et ça ba armée ya libanda Rwanda ADF wana diadis mai M23 baza ebele so plus de 700 combien ba groupe rébellion bazo tuer Congo muto so bomba Congo tomoni epe to yebi esa oyo mais quand parmi bato ba to cité moderne na Congo pour voir la place endémique tala sorcellerie tala degré kindoki na mboko yo Congo yango biso ba Congolais tosi to lamuki ba fantiri nyoso elekaki 2006 11 18 tosto tsango à côté ndenge ka tosi to lamuki papa to changer nyoso to sako yebisa binoke biso ba Congolais tosi to leli na suka trop c'est trop yotala na Afrique du Sud bake awa na Italie Afrique du Sud va payer 8 milliards va déclarer mais biso radio internationale mon côté lobeli va payer biso mbongo mais tout le monde a les réseaux sociaux va payer sur 500 millions tas de gars qui ndokia on va pouvoir replacer comme si Congo pouvoir Congo comme mboka ya Sony ça dit ça congolais au ça plus que nyei bo skisenga plus que nyoka donc ça la valeur te na mokili mobimba yango tolobi trop c'est trop makambo wana esa makambo ya Tshilo Mona Kagame etali peuple congolais te to comprendre nzela ya balkanisation to comprendre yango déjà esa nzela ya balkanisation mais Congo ekokabwana te so beso wa kabona Congo bateka Congo ekabwana te biso wa congolais to kufa pour la Congo yango biso to dresser message tozo yebisa et ça va la poto la Congo partout dans le monde to yegi des messages au moins la minute la Congo 3/4
bloc patriotique un quart wana bakabola maleme mwa mbemba azwi soki 0, nani baparti wana nyonso 3 quart nyonso bloc patriotique 2 quart et demi fayulu mwa quart wana FCC mwa bato mosusu baza wana nde tosali 3 quart na Congo to récupérer de Congo mobimba. Lundi tous les peuples congolais sitting na seni toko balusa mabele ndenge na loba samedi yango omona ke venema sikoyo tozomatisa tension wana fa 4, c'est-à-dire ndenge tobimaki na Kinshasa plus de 5 millions à la gare centrale tokozala plus de ata 10 millions ototonda lundi na gare centrale tokotia Tshilombo pression na ndekuna kadima na ye kadima sa wana po sa congrès IDPS asate po sa sélection biso ba congolais lundi to sala kuna oye koya eya to sime tout to tient déjà rouge samedi oye koya lundi on a sitting mardi mercredi jeudi vendredi samedi palais du peuple semaine to so la surtout la deux actions semaine tozoke tokotia mal à l'aise na mboko tosi tosime nyonso yango toyesi bacongolais bosala après lundi biso nyonso bato nyonso babulaka fantia mutuka na ndako oyo atekaka tia biloko na dépôt biso nyonso sitting tolongola badictateur tolongola bato balia biso mbongo aram enseignement eza te chômage mboka ekufi tala nde Congo ekomi tolongola bango na nzela tosongisa Congo na rai po ekende liboso. Premièrement mpona sitting oyo ekoleka mokolo ya lundi en tout cas toza prêt to envahir seni wana oyo baolinga oyo Tshilombo fabriqué seni fabriqué wana oyo azolinga atia camarade na ye kadima adirige yango tokozala na seni mokolo ya lundi bakongolais oyo bazalaki na marche passé tokozala x3 x4 x5 mpona kolongola bamédiocre na baéconscient balibere seni wana mpe balongwa na mboka oyo ya mibale likambo etali Kagame aya kotonga cité na RDC mais faut to comprendre plus vite to remarquer que toya omona clair que eza lokola compensation Tshilombo auti kopesa ye nini usine ya baminere ya Congo babanda kotransforme yango na Rwanda lokola ambongo ezangi yango wana eke kuna ye mpe na tourne alobi lokola nga nakomi kolia malamu namoni mbongo na olia ya kitoko nakende kotonga bandako na nga na RDC toyebi te ntango akosala cité wana ekozala ya Rwanda to ekozala ya RDC biloko wana eza biloko ya soni oyo médiocre amemeli biso ekonscient amemeli biso yango tolingi komona présence na ye te lokola alingi kovoyage mingi alongwa asalaka ata bakope ya badubai wapi abanda kovoyage na alingi mais na tapis rouge ya Congo tolingi kosentir ye te mpo aza inconscient. Koma okopermettre eloko wana ya soni Rwanda aya kotongawa naina lobe eloko mo important plus vite ntango na 2011 papa na biso Etienne mpe ya sonam mokolo aokita na aéroport batunaka ye nini alobi koma Rwandais Kabila akende koampeshe nga na atterrir na mboka na ngai nga na ye toa bakandidat présidentiel aopekisanga mpona nini nga Rwandais wana akoki koampeshe ngai te atie bamilitaire bapolisier par-ci par-là balobaki Rwandais Kabila mais Kabila a dirigé pendant 18 ans atikali kotelela Kagame mboka te mais mutu ayepe ya 4 ans yango ekoki atikali na une année ateki mboka na Rwanda kaka bango wana bayembela ye Kagame na martyr na matanga Papa Etienne yo nani oboya Kagame mais Kagame azali kokrashe likolo ya makila ya bakongolais koboma koviole kosala massacre nyonso tu Tshilombo alali kobeta maboko mpo moninga ye bali kolia na ye toye kocomprendre na Kabila na Tshilombo véritable étranger ezali Tshilombo yango sitting ezali lundi marche eza le 27 mpona kobengana ba-inconscient tanda Tshilombo azosala mboka oyo Tshilombo asakana biso na mboka yaya papa
poste mboka za Congo eza Chilombo te atata na ete maman na ete mboka ya Congo bato sa da zando yo mo bato ali kansela yo et après kanda mboka tu masakana biso mais ya mutu moko to ebele to yakta wi aye ka zambongo na yo abi voilà moi c'est bête na akende 2023 atika biso so continue ba la moto pirata Congo ba compagnie de tumbama ba peuple sansi et tumbama population ba okufa ba compagnie za moto pa Chilombo boye baka ayo ndo lembo na yo kadima olemo kadima peuple de le président yebaka someni wana yo tozela wana tongo tibutu tole ata 3 jours tozela wana pa Chilombo yebaka dima otika te obimebeli bandate okufa. En tout cas tozo souffrir président de la République au tozwa na Congo toyebaka yete azaka président ou bien azaki mandataire et pas mutu Congo ti lelo solution ezozwa makaka te peuple azo se plaindre kaka na ba condition moko défavorable tozo comprendre te président tozwa ndenge nini baninga bazala soko aussi président faut bozwa pe changement biso banda tozo président lelo tozo landa déjà 3 ans yango ekoki président soko azaka bikedie soko azaka pondwe soko azaka fufu toyebaka te Chilombo soko ayaka kosala nini na Congo toyebi te akane ndakala na poto abando sa bakopi na ye abando teka so bilamba na ligali aye na Congo nga président de la République toboyi te oza mwana mboka tango bibi président de la République sala pe population no bayebaka ya solo bazwa mokonzi ya solo mais na ministre biso tozo mokonzi ya sika comme Chilombo ngo toyebaka rôle na ye te kaka musala na ye ko voyager toyebi te nini tosali te tozo comprendre nini tosali te eloko wana to tokomituna nini tosali te tosali nyonso balobi mwana mboka botia na se totie na se totala bo mwana mboka bandi ba voyage ndeko nanga na biso vérité Chilombo banda bandi ko voyager nana lala un mois na Congo te depuis azwaka bokoni koboyiye nanko soka santé te on doit s'en charger de lui adressé pour na Chikombo ezana nuboye na mboka oyo Congo ba bikeno Kabila dirige Congo pendant 18 ans mais na 18 ans ya Kabila to sombaka atali pa 500 fois te na 18 ans ya Kabila babuka ata zandu te lelo oyo babukeli biso zandu peuple Congo la komo souffrir kobi bakoyi boye kozwelo de point babuki zandu baotonga te crise na Congo eza makasi après tout na 18 ans oyo ya Kabila oyo tomonaki na ndenge dollar ekomi na to ya 20 boye eselemaki ata te alors on a vu na peuple congolais vu que lundi batie sitting pour combattre dictature anani ya Fati biso tout tokozala na gare centrale na bureau ya Seni tokozala na biso nyonso muto batie biso ka dimana to lingi ata mukete peuple congolais vraiment so to tie makasi to bimina nzela lundi wana to déclarer balonga ka dima bakolongola ye parce que to lingi te makambo esalemaki na 2018 to voter mutu mususu batie biso mutu mususu to lingi yango te kadi matina zaza pi camarade ya Félix jamais bakotia na bureau Seni pour ka osala organisation ya élection ya 2023 et aussi mbata mukete po ba osala biso basaki na 2018 to voter mutu mususu babimiseli biso mutu mususu alors vu que ba luka guerre civile et kosalema comme ça lundi tokozala na bureau ya Seni vu que ba message déjà ko bimisa ba soda na nzela ko beta ba gaz ko beta ba masasi ba bimisa bango pe na kama tana nu IDPS eza parti au pouvoir mais la muka a proposé marche na yeboye atia te marche eza le 6 oya bataille de peuple toi na marche le 6 yo za parti au pouvoir on ça marche nini pe bon ça ba marche be bomba ba policier na nzela ko beta ba gaz ba masasi après tout bataille de pes ko bimana ba machete na nzela ko ça be sandi après tout batala muka bato basali vu que bango mo ba lobaki les changements au Congo c'est Martin Fayulu dozo c'est la bango 2023 doza déterminer les changements au Congo comme c'est Martin Fayulu ya dozo c'est muta ko la biso lumière pona ngai ya kolobezali ezosala nga pasi komona biso mboka ya Congo toza ko entretenir ba bonne relation toujours na gouvernement rwandaise. Pourquoi? Parce que Rwanda baza parmi ba pays oyo banyokoli Congo tilelo bato bazo kufa bato bazo ezana bano batikali orphelin
eza na ba mama o batikali ba veuve pona bitumba ya Rwanda pe Uganda na mabele na biso ya Congo. Alors eza problème na biso gouvernement na biso toza nango eza un peu faible. Pourquoi? Parce que tozo kokate ko faire face na Rwanda pe na Uganda. Soki Rwanda aye kotonga babiloko na Congo na biso, c'est que eza biso ne to pesenzela. Tant nazo ba biso eza gouvernement en place. Donc eza problème ya ba Rwandais te, eza problème ya gouvernement en place, eza un peu faible. Ezo kokate ko mettre en exercice rapport mapping au docteur Mukwege Alobaka. Parce que biso problème na biso eza nini? Toza na problème monté na peuple rwandais. Toza na problème bango te, mais problème biso eza na gouvernement rwandais. Eza bango nde à tout moment bazo kota baosa ba massacre, bazo boma bandeko na biso. Eza ne problème yango wana. Mais comment na ndenge mokezo tambola ti lelo tolobi que rien n'a changé. Après élection ou avant élection, tozaka bongo. Tolingai to que l'élection 2018 parce que tu rien pour ça changement. Mais tu se rends compte que changement est até. Donc et loko biso peuple congolais to ko loba ezake tozana posa kimia. Et puis tozana posa ya relation malamu ezala entre pays Rwanda na RDC. Mais soki na moi baye bisi soki baza bandeko na biso et na butu baye babomi biso soki baza bandeko na biso te ba cité moderne derrière na sabino eza plan, c'est tout un plan. Oyo bo se souvenir tango François Hollande yaka a na Congo alobaka pour avoir la paix avec le Rwanda tokabola ba sous-sol, ba richesse ya sous-sol, c'est-à-dire ba minerai ainsi de suite. Alors quand on a ba cité moderne eza ko cracher na mémoire ya ba victime o ba kufi na est. Est-ce que biso zangi mbongo salango? Même pas. Nana pesi permission au salango, ça le problème. Vous allez vous souvenir que quand est-ce que président Fati son akobenge bongo Aza président du fait Kazawana, parce que tu crois que Yem a gagné l'élection. Aza président du fait Kazawana. Après Sinzela Batongo, pourquoi? Parce que les plans au Wapeseni Barwande, Bayako siégé, na Mboka na biso Congo. Et puis, Toko y a un plan Oyo, François Hollande, Azalaka Nangoli Kola Mboka Oyo. Bon, comprends Nini? Tango bapesi nzela na nzela ozo banda pa na biso ti na Uganda. Est-ce que boyebi ke ba otonga presse oyo ko permettre na ko banda Uganda ti e ko tia boko boyebi ke za bongo. C'est-à-dire Rwanda na Uganda président Fati azoluka asala nini? Aluka sala que bango les deux pays wana bakota babanda ko exploiter ba minerai, hein? Si on a adopté l'idée à monsieur Fati, alors, biso peuple congolais, tous en Kanda, tous en poste qui cité on les accueille ton awa, monsieur Boukami. Mais tous les peuple congolais, azala très vigilant à comprendre nengenini monsieur Fati a conduit Mboka na biso. Et je vous assure que président, monsieur Fati, la première personne ou le premier président de la Mandamo na Congo. Là, je vous assure. Mahamotali oyo bazo sala mambaseni. Bon, biso to ba Congolais. Après tout, to ba payate. Mboka oyo eza mboka moko eza mboka bilaka. Ya mboka moyo osala ngo ba vantite oyo aye asali théâtre akei oyo aye asali boya akei oyo aye asali boya akei. Tout vraiment to bi to cha fin na makambu oyo. Biso ba Congolais to cha fin na makambu oyo. Ngana yo comprendre que biso no ba Congolais premièrement, to za ba sentiment. Comment que na ba âge to souffrir mais ba tout ba prier loko eza mabe. Mais eza malamu te, il faut que to za ini. À propos de makamna bango nde basali biso division poto kabwana, po bango basala ba makamna bango. Mukolo mboko eza nzambe, eza mutu te. Tant biso to za se ya moyi oyo suka to roleka. Yo zo sala ba tumabe bien si. O kufa kaka.
bango babanda oyo batika bakufa bakenda yo mpe okokufa kaka na mboka oyo yango wana nasengi na bango bazwa nzambe asala bango grâce atika na ye na malembe na pete nyonso atika oyo azwi ekoki mpo ekomela bango bongo oyo ozwi na yo oki ofandi oyo ozwi na yo oki ofandi moto asali likambo aza te kabila zwa ye wana fanda kimbuta ye azwi ye wana oki afandi oyo mpe botikali boza bozwa mpe moma yango oyo bozwa na bino bokende me toza asire bino lokola bino boza posa tosala guerre civile ebima apropos na bino tribalisme oyo bino bolinga bosala tosala yango siko ekozala ya mabe ya koleka ya makasi ezala ya mabe koleka ya makasi na oyo bino bozolukela biso na mboka oyo mpo tolembi tobaye imagine mutu nyonso bino mabobike toza na pays démocratie me démocratie yango ezala bato mosusu bazosala bamarche bamisusu bazobima na bamashete bamisusu bazobima na bamabende combien de marche esalami ya lamuka oyo tomoni bato nde bazomenase bato na nsima bato ya mabende babomi bato me elobami eloko te me boyeba makila ya bato ekoganga mpa na bino Rwanda oyo bino boyebaki boyoza boke kosala soki nini na Rwanda tokoma soki nini biso na Rwanda banda lelo ti lobi tokotikala oyokana te tokotikala mpe kosala oyo bango baprefere te ti bakabola mokili oyo bato na bato bazwa barichesse na bango bato na bato bazwa baparti na bango bato na bato baprofite na barichesse na bango Brazzaville toza bavoisin pourquoi pas Brazzaville awelaka na biso te Angola toza bavoisin pourquoi pas Angola awelaka na biso te kaka Rwanda mais lobaki azala internement mais soki te que le pouvoir emekozwa makala maboko ya Martin Fayulu tokotumba Rwanda biso tokotumba Rwanda totumbi yango nyonso na basi na bana tokotumba bango oki toalamba mesha mpe botalaka bato bien biso tokozala basoda ya lobi ya Fayulu biso oyo botalaka biso bien baseke na biloko azosala na mboka na biso eza vraiment mabe makasi c'est pourtant lelo biso peuple congolais tokomi onyokama biso nde bato osalaka bango mpo bango bazala na place wana biso lelo peuple congolais na mboka na akomi mal à l'aise Congo yango Rwanda yango wana akomi kotonga baimmeuble na mabele ya Congo siko tokosala esu nini tokomi esclave bien mpo na mboka na biso yango toyebisi oke nesetilongo toyebisi yo boye ke fo ndenge oza wana ozwi mpe ebele fo tikela biso mboka 18 ans ya kabila na 3 ans oyo yo osali en tout cas 3 ans oyo osali mabe eleki makasi tolobi ke lendi biso nyonso peuple congolais tozala na seni mpona koboya seni ya kadima tosali toboyi seni wesani esala te biso tolingi moto oyo aza mpena netre mpo aprogramme élection na 2023 bien toboyi yo eza senelo mboka ezotambola mabe mboka ezotambola malamu te olaki biso ke ozobongisa mboka me mboka ekufi kokufa en tout cas eloko moko te ezomarche makambo nyonso eza ya kobeba peuple bazosouffrir grève partout mokonzi ya mboka ozosala te eloko moko te mpona peuple olakaki biso état de droit mais état de droit eza lisusu te bakulu na partout bato bazokufa partout kini eza te na mboka olakaki biso okotiela biso courant na menkao mais ti sikoyo eloko moko eza te tozomona ata changement moko te en tout cas élection ya 2023 soki esalemi na ndenge malamu te en tout cas ekozala malamu te yo moko zwa solution tolingi mpenza solution emonana biloko ekita biloko eza ya komata makambo nyonso eza mabe sécurité ezala partout sécurité eza te este kuna bitumba toboyi mpe gagame aya kotonga kuna te aya kotonga eloko wana azolinga watonga te bato nyonso basalaka vote mpo na changement mais banda tovota et puis depuis président abima président na mboka oyo changement ezalaka te mais oyo toyebisa ye boye tobengana ye kabila mpo na souffrance tolongolaka ye mpo na souffrance mpo soki azalaki no azosala bolamu mbele kabila aza président
mais lokola bana kosala mabe c'est pour cela tolongolaki Kabila ye lisusu lokola ye au remplacer soi-disant mwana mboka soi-disant mwana mboka akomi ko maltraiter peuple congolais mais message to dressé et pas na lobi boy yo Chilombo esiko ozali landanga malamu toyebi so boy o ozwi wana o tongi wana ekoki mais toi on a besoin 2023 lokola koki si volonté ya peuple te 2023 s'il vous plaît na ebisiyo 2023 ozwi ekoki tonga sala na bana na yo en plus oyeli biso ram bato bazo souffrir yo ozwi lisusu ram oyeli biso donc nga na bimi boye nazwi 3000 fois mpona lesa mwana na nga soit ndeko na ngai yo ozwi yango mais toyebi biso boye zwa bien otika na inane kaka itikali mais sala oyo nyonso dunda charge basaki na basaki mais 2023 kolia na yo même candidature te et puis soki ezalaka nga nakoloba keno lelo oyo nazwi ekoki et puis peuple alingi lisusu te natika na ngai et puis ntango esi ozali tika na yo s'il vous plaît tika élection 2023 salisa yango na motema malamu pour que oyo peuple akovote abima pour que changement ekota na mboka soki otie teti nayebi bien soki otie teti eke ye mutu wana ozolinga kotia na seni ameka kopublie kombo na yo na mboka oyo yeba bien keno le même jour mboka oyo ezika moto mpe tokopanza mpe tokabwana kaka le même jour yango wana et puis okofana na mboka oyo te todresse message epa na yango wana et puis ofana mpe lisusu mpe okoyoka soni na dresse message kaka oyo nazali yango wana nga namoni biso bacongolais toza bato moko boyokani eza te congolais alingi moto azoniokola ye makasi azoniokoma azolia malamu te bacondition de vie na ye eza bien te azokumisa mutu oyo aza na pouvoir azobetela ye maboko yango nga na kamwaka siko mboka ekobonga ndeni bato mosusu bazolinga mboka ebonga mboka ekende liboso bato mosusu balingi yango te alors mokolo ka congolais akozwa conscience abani korevenir na badroit na ye eza mokolo kongo ekobonga ndeko mpasi eza ebele bato ebele batangi na mboka mobima na licencie azozanga mosala misala ekoma barelation fo oyebana na mutu te oyebana na mutu te soki oyebani te moyen ozwa mosala eza te tribalisme bato ebele bazoloba bango tribalisme mais tozomona tribalisme yango oyo soki ozokende koluka mosala fo oyeba munoko moko boye na munoko wana oyebi bakopesa yo mosala soki oyebi munoko wana te moyen ozwa mosala eza te vraiment toza na pasi alors tolobi boye toyebi ke boyibi oyo bozwi eza ya bino bozwi yango mais 2023 papa makambo oyo ekozwa suka ekozala susu bongo te congolais azonga ayebake aza congolais aza na mboka na ye tozoniokama makasi eza ta kobetela mutu maboko te yo ozolia te yo na ndaku peut-être ofutela ndaku mais condition eza valable te ndenge banobetela mutu maboko mutu azolia bien azomenisa bana ne baza na poto oyo biso bazoniokama awa bango bana na bango basala na bekole na biso te alors ndeko journaliste vraiment message oyo ekoma epai ya bacongolais nyonso na bakonzi tozoniokama